Brazzaville. Napesi bino mbote fidèles téléspectateurs. Il y a émission na bino likanisi eza bongo émission oyo ezali wana pona kopesa kotalisa likanisi to pe koyokisa likanisi ya peuple quinois to pe congolais en général likanisi na ye nini oyo azali kokanisa par rapport au sujet actuel par rapport à makambo nyonso oyo ezali koleka na mboka. Voilà, nous le savons tous, il était 1h45 il y a mercredi 29 mai 2024, Bipa Iwapi, président de la République, Nanzela, il y a porte-parole Naye, a publié Kibongo gouvernement. Plusieurs mois électifs, qui Bongo en attente, et voilà le gouvernement soumis noir, donc il y a maman Judith soumis noir Toulouga, et Bimi. Voilà les lots, Bongo, na victoire, rond-point victoire, la place des artistes, na kongamu ya commune ya Kalamu. Ah, wana bino tozali kanisi ya congolais ya quinois neni azali ko kanisa to pe nini azali ko kanisa pona gouvernement oyo batie sikoyo bauti ko tia gouvernement sika bipa iwapi tozali na 54 ministres na kati ya 54 ministres tozana ba vice premier ministre ba ministre délégué tozana ba vice ministre donc nyonso wana est constitué ils sont au nombre de 54 bipa iwapi totali que na gouvernement eleki misusu pe bazongi bomoni présence ya ministre ya défense azaki ministre de défense mais là comme ministre de transport Jean-Pierre Mbemba toza bongo pe na ministre Marc Ekila yepe azongi tomoni bongo madame excellence Odine Moleka bazali ebele oyo basongi na gouvernement Judith Toulouga pona nini gouverneur président de la République na premier ministre basali bango confiance. Alors elongo na bino lelo tozali bongo kana na msaki bino na victoire pona kozwa likanisi ya bakinois na balabala parce que olingo ya ngana balabala ngai na bino na balabala ekosila jamais pona kozwa likanisi ya bakongolais ya bakinois par rapport au nouveau gouvernement où ezali en place oyo bauta ko publier. Alors nous allons marcher avec vous pendant quelques minutes. Nous allons prendre l'avis des quinois, des passants comme d'habitude nenga rato sala na bino misusu pe balobara misusu pe baboya koloba. Bonjour mon frère. Bonjour. Ah, comme je vous l'ai dit, il y a certaines personnes qui n'aiment pas parler, il y a certaines personnes qui aiment parler. Nous allons approcher. Voilà, nous sommes là. Bonjour mon frère. Comment on a? Voilà, depuis plusieurs mois, tu vas causer le gouvernement. Congolais, nous sommes gouvernement. Voilà, Lélo. Gouvernement ebimi likanisi na yo par rapport au gouvernement o ebimi o ezani likanisi na nga par rapport au gouvernement wa likanisi ya malumbe ezate mais ezaka na ba regret. OK. Ezaki tout le monde que changement pena na gouvernement salemité. OK. Ba tout cela qui peut pas longwa to moni bango ba longwete. Alobaki on a déjà député, Atika la députée. Mais tout le monde va député, va comme soit ministre. Donc, tout le monde venait le changement. OK. Merci beaucoup, mon frère. Comment on a dit lobby? Mitterrand. OK, merci beaucoup. Le Mitterrand a lobby que y est pour naïe et ça regret parce que abané causé le changement total n'a pas la présidente ou la première ministre Judith Toulouga n'est pas le que il y a ça député, la députée ou comme ministre père aux alaka ministre. Nous allons prendre une autre personne. Excusez mon frère. Bonjour papa. Bonjour. Voilà, merci beaucoup. Gouvernement est biminde onangai. Oko za likanismo mke. Moi likanismo mke par rapport au gouvernement o ebimi. Avis dans les années. Gouvernement est bimi. To sepeli na. Voilà gouvernement. Voir aussi que Tozela qui en gros ça fait déjà quelque chose à 6 mois. OK. Maintenant, Tozo Lukande changement et quota. Il y a ma case par rapport à l'économie, agriculture, voire aussi dollar. Parce que nous préférons au moins que changement et quota à côté à dollar. Parce que dollar est un matin gouvernement est obima, dollar est un matin de plus que dans gouvernement est là. OK. Un souci la plus c'est que tellement que le gouvernement est bimi, mais quand on se change au moins ça sera bien. Voilà, ndeko comment on a dit? Jean-Pierre. OK, ndeko Jean-Pierre appelle Silikanis na ye pour na ye a sepeli d'abord parce que pendant plusieurs mois ndenge na emisa kibino to bana kozela enfin gouvernement est bimi
Et pour nous, on a un changement total. Na part, il y a un nouveau ministre Oyo Batier en place. Alors, nous allons prendre une autre personne. Nous allons marcher avec Christian Moutseke. Nous avançons tout doucement. Bonjour, Nego. Vous allez bien? Comment on a? Sylvain. Ok, Nego Sylvain. Gouvernement est bimide, hein? On a la route. L'Ikanisino, ils ont dit par rapport au gouvernement et Sika Oyo. Il y a président de la République, non, maman Judith Toulouka, Oyo, Azali, bon premier ministre. L'Ikanisino, ils ont dit. Non, question est difficile, c'est dans Biboy. On peut s'habituer l'Ikanisino par rapport à nouveau gouvernement. Et gouvernement Yassika, donc Batia va ministre Yassika, mais si c'est à Calabazo. On peut savoir moi l'Ikanisino, que moi avis par rapport au gouvernement. Ah, ok. Ok. Il faut que ça va bien avant. Dollar et Kita, passer la bus, donc ça va bien. Ah, peut bâtir un ministre de transport Yassika, Jean-Pierre Mbemba, bon, c'est fait là, non? Ouais, c'est fait là. Bon, c'est fait là, Makasi. Chance, nous avons fait ça, monsieur Jean-Pierre Mbemba. Ouais, continuez, vous savez bien, vous savez continuer bien. Surtout tracasserie. Ok. Ouais, tracasserie, attends, côté tracasserie, voilà. L'équipe a tracasserie, bien. Côté victoire, mais à part de déranger, plus au fort, victoire. Ok. Ouais, tracasserie, l'équipe a cassé, merci beaucoup, Neko. Après, si les Kanisinaye, à lobby à Sepeli, il y a aussi un ministre du transport. Il y a la Kanabango par rapport à la tracasserie, nouveau ministre du transport. Vous avez un très grand défi à relever. Bonjour, mon frère. Vous allez bien? Comment on a dit? Faniko. Pardon? Faniko. Ah, Neko Faniko. Voilà. Neko Faniko. Il y a pas de le gouvernement. Vous avez dit que Bimi, depuis 1h45, va publier à Kiamou. Vous avez dit que moi, quelques ministres, vous avez dit que moi, le ministre va en place. Voilà. Si vous avez fait moi avis par rapport au gouvernement Oyasika Batier. Ok. Merci beaucoup, mon frère. C'est très important. Il a dit une chose très importante qu'on a capté. Alors, il c'est pas pour s'enrichir. Parce que quand il y a certaines figures automobiles, elles ont dit 2-3 fois. Depuis peut-être l'époque, 5 années, ou bien 6 années, ou bien 10 années passées, le ministre, les lobes vont continuer. Alors arrêtez de vous enrichir. Et les pour la population, Balingi va se retrouver. Nous allons continuer avec Christian Moutseke que nous allons marcher pour prendre la vie de la population. Dego, bonjour. Comment on a dit? Pardon? Comment on a dit? Ige. Dego Ige. Gouvernement lobby na butu to balelo na 1h45 ba publier qui gouvernement ya sika. Yo likanisina ezanini avi na yo. Na ya vina ngai za pour la biso ba chauffeur. Biso ba chauffeur on doit se faire bakasi. En plus on a arrêté, doso ba kitas ba terre. Est-ce que le ministre la bino asika? Oui, na ministre la ministre na biso asika te. Ba bimisi déjà gouvernement bimaki. Jean-Pierre Mbemba, ministre asika transport et Jean-Pierre Mbemba. Gouvernement mai na iner lelo. Oui, le gars ministre Jean-Pierre Mbemba to aussi. Voilà. Na biso ezali, abo msachi na biso ba re. Pondeka tena magana na kasa rompo ba binga na biso hero nyonso. Donc moi to kula malamu eza te poto tozana arrêter. Il faut matcher la biso arrêt, so on doit to tele magana to pe na re na bango. Poto tele magana bien. Les to za boto souffrir na kasa pour la basoda. Oza arrêt et on va kana biso hero nyonso. Merci. Merci beaucoup Ndeko Alobi. Mingi pour le transport en commun, bisika na bango, arrêt na bango, ezate bisika nini bakotia mutu. Voilà, nous allons avancer, nous allons avancer tout petit pas. Bonjour madame. Bonjour. Tu vas bien? Oui, moi aussi j'ai une tête sale. Comment tu vas? Je veux bien. Comment vous appelez? Merci. Ok, mademoiselle, madame. Mademoiselle. Ok, mademoiselle. Il y a un nouveau gouvernement qui a été mis en place depuis 1h45 aujourd'hui, qui a été publié. Alors, quel est votre avis par rapport à ce nouveau gouvernement?
Voilà. C'est juste qu'ils fassent bien le travail. On aimerait que le peuple soit vraiment, comment je peux dire, ambiant en fait. Ok. Ouais, un peu. Parce que là, il y a des politiciens, il n'y a que leurs besoins en fait. Ok. Tandis que la population souffre. Regarde le taux est très élevé en fait. J'aimerais que les choses changent. Ok. Merci beaucoup, mademoiselle. Mervyn a dit qu'elle aimerait que toutes les choses changent, surtout Nato, il y a $, et l'eau est à $. Bonjour, papa. Papa, alléluia, alléluia. Bonjour, maman. Bonjour, maman. Au quoi peut-on aller en 2 secondes? En 2 secondes. En 2 secondes. N'aime pas en retard. Peut-être que vous par rapport au gouvernement Sika. Oui, oui. Bon, on est enseignante. Ok. On a fait que Moussala. On a souffert dans le transport. Transport pour élèves sont bongo. La Bible n'a pas 1000 francs. Mais là encore Moussala ndengeni. C'est ça. En tout cas, le gouvernement a tel comme il y a transport et comme $. Toi souffrir ma casse. Merci beaucoup. Merci, merci maman, agent enseignante. Donc, elle souffre déjà en ce qui concerne Mambouya Transport. Alors, souffrir ma casse. Bonjour, papa. Bonjour, papa. Pourquoi peut-être que l'Ikanissi n'a pas été gouvernement et Sika est en place? Bah, on a publié le gouvernement et Sika na 1h45. Les lots n'a pas 1 heure. Bah, le gouvernement et Sika. Pourquoi peut-être que l'Ikanissi a vu par rapport à nouveau gouvernement? Merci pour la parole. Ezali gouvernement, tolimi gouvernement. Balobi ke oba kobenga papa. Ye wana kobenga papa. Peuple, tozali penza na position ya malamu te. Tozali na position ya malamu te. Pourquoi tozali na position ya malamu te? Misala eza te. Renfort lokola tele profession pour tout le monde. Ça la montée. Ça la montée. Et pourtant, parce qu'on a besoin comme moi, mais on dit que la balabala n'a pas maman, parce qu'on a besoin pour nous faire la balabala. Mais ici, il y a côté cas, ils habitent. Il y a besoin de souffrir. Pas la besoin d'en appeler. Bon, si on passe à l'État, on a besoin de comment position il y a bien à l'État. Parce qu'on a bien. Mais on passe à l'équipe privée. Donc, et là, comme il y a malamo, les athées, quand on a bien là, on a bien là, il y a moi la bataille sur le là. Merci beaucoup, papa. Merci à Vinaye, Likansila. Bonjour, Ndeko. Lobby gouvernement et Bimaki, tout le barra Lelo, n'a pas 1h45. Likansila, vous avez un nini, on peut s'appeler à Vinaye. La composition ya membre du gouvernement bonjour monsieur journaliste. Madame les candidates cause la dette pour na biso ba transport chauffeur. Biso chauffeur doit ça faire tout pour na mboka développer. Pour le transport on doit ça ça doit ba chez doit débrouiller. Mais eloko moko do senga na gouvernement ça sika o ya ministre transport. J'appelle même ça pena ça beaucoup d'attention pour nous. Biso tokemba ba policier atrakaser l'équipe makasi les deux transport et comme il déborder pour la nini pour la gouvernement biso oyo va d'intérêt mais attaque ya koti awa après ça biso makasi alors on a trakaser l'équipe makasi na tela ya mibale ate la biso côté ya finance ya carburant abundela biso pour nini tozala bien pour bakite so somba nyonso à l'état de ça là tout le ça aux enseignants l'état de senga tout somba mais ba parking exacté tout kemba pour la parking ba tsa na prince OK la prince kuna policier ya kangi aller mbongo au bout du comme na direction générale de la banque donc en tout cas ça sera ça faveur avec le somma wata qui va chercher les transports to ya otambola bien tout ça to sunga et pas sur biso pour la poste. Merci beaucoup. Voilà, la majorité, nous sommes là avec des conducteurs. Nous sommes avec des conducteurs. Il faut comprendre que tout le monde est en train de donner son avis par rapport au nouveau gouvernement. Bonjour, papa. Osa bien, papa. Comment on a papa? Comment on a bien Congo RDC Ngongolo. Yo, Congo RDC Ngongolo. Ngongolo RDC. Voilà. Congo RDC. Voilà, papa Congo RDC. Moi, quand on a Congo RDC, et je suis membre du gouvernement.
tomoni ke bapesi ka mama ministre na tolandeli oyo mosusu elekani te oyo elandi elekaki te eleki oyebi te na baine babimisaki bamembre ya sika ya gouvernement oyebi nalandelaki yango te aolandelaki te mais yo oyebi kaka mama ministre premier ministre ya sika. Ok, merci beaucoup. Mon frère, bonjour papa. Vous allez bien? Bonjour, comprendre Naza merde. Voilà, pas de problème. Pesa biso likanisina par rapport au gouvernement ya sika. Oyo ebimi, maman Judith Tuluka Souminwa, na président de la République lobby ba décider ki na nzela ya porte-parole na bango ko publier gouvernement ya sika. Avi no ezandikanisina ezandi. Bon makam na lingi na loba na ebite so bolekisi. Papa, parce que eza ekatate tozolo. Bon subino dans so ba lobby contre président bolekisa ka parti. Papa, biso démocratie na bino ezaka pona ba petit peuple ceux qui ba lobby mabe bokani bango. So to lobby na lobby boy, au moins président de la République. To komo neti ngai na komo mona na komo distribution. Dede alobaka ke nazo support jeunesse congolais. Banda gouvernement bimi. Dangela mwana 35 ans 38 ans, 40 ans dans le gouvernement. Ministre de la jeunesse. Azana Jini. Ana 37 ans. Est-ce que Mambozo va être assis? Ministre de la jeunesse. Bolobaka Samaluko na 40 ans, mais soko taliba ja Samaluko ni waneza 40 ans. Ministre de la jeunesse ana mwana mketa na baaji wana ta amuko biso to yebi na mona eta amwa mke amukolo. Voilà. Soki muto a député ya gouvernement ezane peuple ba nommé yo. Mais to konima ke jeunesse o Tshisekedi akosaka biso alikaka. Nazo sa bona jeunesse congolais. Jeunesse ango il faut engager biso ba mingi atoza totanga jamais okuta na gouvernement chemi mutuneti dokena mutuneti ministre ya sport eloko na loba bana wana balobi ozui ebembolongoli na pouvoir oche mutu amalaki c'est normal nani wana ministre ya sport ba uchono didibo dimbo est-ce que ya sala sport bango asala sport ezaka batuna e mundibo wana alongwaka zongaka alongwaka luka mutu na poste ne poste le la rorna mutu sisa na agriculture mutu asisa na agriculture oche ministre ya économie eloko nini akokendo sala mutu asilisa na médecine yo ke koche ministre ya sport eloko nini ozo omeka na mona neti Tshisekedi azo distraire biso c'est la distraction parce que jeunesse azo biso mona moni jeunesse azo distraire biso to mona comme même biso ba aventure banda lelo asela ka gouvernement bimeta to bimisi to changer bilamba ya sika gouvernement bimika ka batu ya kala wana bazo songa kaka parce que jeunesse angoni biso to kotombuka kaka oboma biso to kotomba jeunesse to komo mona ezama to kobebisa pe jeunesse na moni ye ezaba aventure eloko asali ça normal pona ngai mwa susi na zana ngo ngana ko luka poste te kwa ko pesa ngate timo kile ko beba biso to iba jeune ka kuteka tamu sana biso kuteka mai tamu sana uti kuteka babule tamu jeunesse alobaki mais quand même ministre ya sport alukela biso tamu to sala sport na bomawa azo nsebiso ka dedikamba ya mais dide mundimu te ya sala sport te ko boma mais yango kabula alobaka ka neto za journaliste azo critiquer baba joueur baba Cédric Bakambu les joueurs mal mbokeza ba ministre ya sport kala minute ni na kabulo nenga commission fermé sport les autres balukela biso muta sala sport na sport ngana ba gouvernement na bino ngana kipaka bino te bino bebo kipaka ngai te ngana kipaka bino te na Tshisekedi na batu na kipaka bino te okipenga pete mais sport o sepelisa biso ukabiso muta sport o sala sport apesa ministre APC so ka pesa baba mboso pesa bango mais na sport longola mindimo tudiko dimo longola. Voilà, nous sentons vraiment la rage. Na katia ezo uta nous tozo zwaka likanisi ya peuple congolais toza wana pour nous sala bino musala oyo bazolo banase bozoyo kate nous journalistes nous sommes là pour faire le travail pour que comme la bino. Bonjour mon frère. Bonjour maman. Comment nani? Joël. OK, ndeko Joël likanisi na ezanini depuis 1h45 lelo porte-parole il y a présidence à Salaki Bongo lecture il y a ordonnance il y a nomination il y a gouvernement ya sika likanisi na ezanini. Bon likanisi ngeza ke ngape nalandika information sur Facebook maintenant nous peut na qualité. OK. Mais c'est là les gens di bolo baki bazongisi bilonya kalebele. Eza bongo. Surtout biso bakinwa biso pas un sur à football. Biso do baligamba football. Ate Didier Bidimu wana sur le plan footballistique to ebiete. Biso do wana posa Denis Gamay. Do to ebi ou Didier Bidimu wana kuta atana attentivement to ebiete. Biso do le tant que Guinois et tant que Congolais et le simba biso souvent on a biso na ba stress et à football na musique.
mais côté football vraiment fait vraiment me ramper qu'on réfléchit surtout même on a battu bisouana parce que dans la poste kamba igara aso na place wana vraiment likanisi nanga ya mwana. Merci beaucoup mon frère ndeko autope sa likanisi na ye par rapport ya ministère ya sport ba jeune ba yebi ke source na bango esika ya kolongola stress kolongola moi ba souci na bango za sport alors bazo senga ba meka ko revoir côté ministère ya sport. Bonjour mon frère. Bonjour. Comment nani? Cissé. Comment? Cissé. Ah on ndeko Cissé. Voilà sujet oyebi yango tozolo la gouvernement ya sika oyo ba uti kotia opesa biso likanisi na yo. Likanisi na ngo ezali gouvernement ba uti kotia ezali liboso te. Premier mandat gouvernement FCC cache ezalaki après union sacrée 1 union sacrée 2. Biso jeunesse to se retrouver na ba gouvernement so basala wana te. Na interpeller conscience ya ba homme politique na biso. Biso jeunesse to monde ndie ba na souci na biso te. Ndie to za négliger. Parce que omoni avant ba pesa ba hors de mal donné na ba pesa. Kiboya bo panza ba jeune parce que ba te kanisi ba victoire. Faut ba luka ba comprendre ba jeune ba tana ba victoire pona ni. Voilà. Parce que ba jeune oyo baza ba tata ba catch bateka ba accessoire baza bato ba leki na ba bande de l'école. Soki ba marché pilote tout ça parce que ba emploi exacté parce que pa na jeunesse est négligé. Jeunesse to vivre on dirait na ça sénégalais na va na Congo na to souffrir et pourtant na ça congolais 100% de père et de mère. Tu interpeller ka conscience na bango parti qu'on travaille pour na makumu na bango. Parti qu'on travaille pour l'intérêt na bango, pas travailler pour l'intérêt de la population, parti ka koiba, pas sur na biso jeunesse. Jeunesse qui est ka boye. Venez jeunesse tout le monde. Merci beaucoup mon frère. Son Excellence Noëlla, je pense Yendaza ministre ya jeunesse. Voilà, Ozana Moussala Makasi, vous avez un très grand travail pour la jeunesse d'aujourd'hui au Bazar Olela. Le jeune ne se retrouve pas socialement sur le plan travail. Il ne se retrouve pas. Voilà, nous allons prendre notre frère. Bonjour papa. Bonjour. Comment on a dit? Les vieux. Comment? Les vieux. Ok, les vieux, tu es plus jeune. On est plus jeune, mais comme les vieux, voilà. Les vieux, lobby, tout le boutou, il y a les lots. Pour matongo, ba publier qui ba membre du gouvernement ya sika. Oko pesa likanisi na yo par rapport à la constitution ya ba membre wana o ya gouvernement. Bon, moi journaliste sepeli nde ba changer bato ya sika. Mais ba na makanisité ya ba wana ya kala. Ya koyiba bana oba ke na mapoto, bino to souffrir na balabala nde ovana ezate, ba soda na ba fade so ba ko miyibi. Oboto la biso biloko aye po panda biso. Abu chama bon na poche oyiba yo ba panda biso na presse do te raté mais presse ba tie biso eyebanité ka opanda biso do souffrir dollar pour ça zo ba dollar te o reprendre motus 28 presse motus 27 bango ba sepela po ba zwa dollar biso do souffrir kwanga 500 ekomi 2000 Thomson a 200 ekomi 5000 au côté de l'alimentation, on en a 20 000 au moins de Oliani. Do souffrir. Voilà. Tout le monde tambour là, le là. Tout le monde boit ma qualité. Bana mike ma qualité mikolo. On va na bozo rêver. On rêver pour nini do souffrir. Bango walo mbo eza bien mais biso do souffrir. Bombo ezo kina Esther, biso ko do souffrir. C'est ça. Parce que biso solution, et on va continuer de guérison. Nous avons l'hôpital de Simbité, au centre hôpital au Biki. C'est ça. Mais tous les malades à Kala. On s'est payé tout le monde va mou. Pas ça, mais le malade, pas y battre. C'est ça. Mais tout c'est payé là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les avons émission Likanisi na Original TV. Voilà, émission Likanisi et Zorakara Likanisi ya ba peuple congolais na balabala. Pour biso mission na biso to sala onka na balabala. Yango lelo to na victoire ko zo Likanisi ya bino ba congolais, ba jeune kinois boyeba par rapport ya gouvernement o batie sika. Oko pesa Likanisi na yo nini? Bon. Mosapi moko esokolaka elongi te ozolanda mosapi moko esokolaka elongi te mboka etambola na mutu moko te etambola na bato nyonso kotia mutu ya sika na kati ya gouvernement eza teke mboka ebongi
kotia mpe mutu ya kala na kati ya gouvernement eza teke mboka ebongi bapoliticien baza borgueille bazomona keso lelo chef de l'état ke mboka ebongi bamoni ke lokumu nyonso ekomi epa na ye eza lokuta totala nde mboka ezokende mboka ekema mpe makasi elobi te keso gouvernement ebimi nde mboka ebongi tobeti maboko non fo mitu ya bapoliticien esala baotia biso peuple wapi bango baotala mabumu na bango na bandeko na bango na bafamille na bango bongo lelo biso peuple tala génération ndenge ezokufa kulunu ekomi makasi bato bazoteka na balabala balingi bato bateka te take misala eza te babafi na biso eke na danger tokokende wapi dollar yango wana kuti koloba te bakolo mapango balingaka isu franc te bakomaka badolar lelo oyo tozokende wapi bango nde baza wana estce oyo mboka nini politicien soki azwi poste bake na famille bakomi kotia baputa na mitu estce wana pene eza mboka totala tosauve mboka mama lelo oyo totala ne mboka tozotala bilongi ya bato okozala elongi ya kala mais so mutema neza kitoko nde mboka ekobonga okozala elongi ya sika so mutema neza kitoko nde mboka ekobonga mais soko mutema na eza mabe atoza elongi ya sika eza yango zéro eloko te wana azali na kosala loba yango wana. Merci beaucoup mon frère ndeko auti kopalola pesi ide na ye. Voilà, chers politiciens, chers membres du gouvernement, vous entendez par vous-même bino mo bozo yoka ndenge nini peuple congolais niveau nini ya souffrance akomi nango mboka mobimba na superficie toza nango oyo tokoki ko contenir pe toko koma pe continent mais voyons comment est-ce que la jeunesse a souffrir donc on a ndenge ba jeune nyonso bazo souffrir nebela superficie ya mboka oyo tonda nkita mboka kitoko boye mais ba jeune bazo souffrir ba mboka mike je ne vais pas citer peut-être le nom pour ne pas léser d'autres personnes mais ba mboka ya mike lelo so kitika na ba aéroport na bango au sentir différence on dit aux en poto mais tozaka en Afrique pourquoi pas ici en RDC alors chers membres du gouvernement Yassika aidez-nous en tout cas nous avons besoin que Congo se développer nous allons prendre d'autres personnes. Bonjour mon frère. Bonjour. Comment on a dit? Comment on a Emani? Pardon? Emani. Ndeko Emani. Oko peut savoir likanisi na yo par rapport au gouvernement o ebimi sika. Ba bimisa gouvernement sika lobi. Likanisi na eza. Na mona ki ngo lobi mais eloko ndenga na regretter. Soko tane ti champion même. Azana do ya rotia ministre de transport te. Vraiment balobaki ke to koti pour la population. Maloba na bango o balobaki mais ekobisa. Neti mijo omona et on a esta biso passer en dollars mais au foot na biso otolia ka France mais ba bayer na biso ba komi au PC $50 en francs azoboya papa kene somme na dollars vraiment na sena vraiment nde ba bimi boye sama batela bango musala malamu mais eloko liboso ba toucher en dollars yo somi dollars ya cher OK pesa mamana baya akesha na moins cher mais nzamba soira mais abatela bango musala malamu kama na population etokema siko lelo ba soki moto te biso meto zaka wapi bo bango balobaka moto mabe moto longo na mboko ziko moto soka longwe to boite soka longo to tanga ba classe to tanga na moto te to za ofia ba pe ba boti biso ba boko biso moto ezalaka te misale ezalaka soki ba monike vraiment basala effort bazo génération na biso ba je bata la population etokema to soma pangu te to doit retirer bango. Merci mère. Nous serons comme la bango ba yo kabiso. Et comme la bango. Vraiment merci beaucoup. Nyonso et comme la membre nyonso ya gouvernement o bazali kolanda biso. Bonjour ndeko. Bonjour. Oko pesa biso pe likanisi na yo par rapport ya gouvernement ya sika. Bon, ba komona tonton Rigen. OK, tonton Rigen. Tozana na secondaire gouvernement bimi. Là, tu regretter kapona to. En tout cas, vraiment toza na passe. To pesa ba considérer biso confiance, to voter ba ona motema moko. Mais bazo que la biso peuple na watu. Je déclarer bazo yo biso te. En tout cas, esa la biso passe kaka. En plus, misala to sala, ya misala moko to sala te, to sala ngako na passe. Mais toza pele ba parents, tozo bokola bana, to bokola ba famille. Mais tracasserie et c'est la raté na mon salamu tout ça. Je pense que belé bazalaki bakuluna tout ça bokoto la na butu. Bana msala moto bima en tout cas moi qui me côté moi moké parce que moi mke bazwaka yango sala moi bien. Hein? Donc regretter kana ba conseiller biso mais to pesa ngo chance.
babatela biso bayokela biso mpe peuple na badéclaration na biso en tout cas ebele kolobeza. Merci tonton Rigen na intervention na yo ya kitoko gouvernement mpona nini si peuple akoma na niveau ya kosenga bakonzi bayokela ye mawa alors que la majorité baza wana c'est grâce au petit peuple. La majorité ya badéputé oyo baza oyo mpe lelo bakomi baministre c'est grâce à ce petit peuple oyo lelo bakomi kosupplie bino pour que bayeba kovivre bien. Le peuple ne peut pas supplier, non. Ils ont droit na biso. Ils ont droit au peuple à vivre dans des conditions bien. Donc le peuple ne peut pas commencer à supplier les membres du gouvernement pour que bayeba koza charge ou bien ba responsabilité na bango. Nous allons prendre des frères qui sont là. Bonjour mon frère. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Comment on a? Un autre. Ndeko no koko yebisa biso opesa biso likanisi na yo par rapport à gouvernement ya sika oyo uti kobima. Par rapport au gouvernement de ce basipso mais de la ville non bien que na ba tout ba nommer na bango. Mais donc c'est on est le monde mokonza mboka au deuxième mandat na ya premier mandat ba promesse non réalisée belé basa musala basi à distraction pour que bien dit ba promesse à la carte du non réalisée tout le monde m'a dit bien dollar likolo on met là 350 et 1000 francs ça dit na ni ara 1000 francs oui ça comme 2500 francs congolais so ça 5000 euros le relié comprenez na centre ville la vision à 5000 euros relié na wenzela pala 20000 faut il a 20 millions d'euros à moi bien donc quand on va aller biso ba musa tracasserie ba bomala ba batide ba kanga ba kuna de tracasserie ba police tout ba yana na moto ba kanga ba kanga ba moto crime salama kimoibe salama ba viole salama ba police tout ba yana na moto quand on va mo kanga ba ba potolo chombo ba potolo mo yo ba na quartier 1 usukuna na Pascal ba sa elodi ba papa tika distraction ba sa musala to souffrir to tani ba chiki to na ba foyer to na ba famille ba tia la biso to kende ba promesse non réalisée ba ti koloba ngo so mo le lo sa ko to koloba te na lo la ki mwana ndako na so melo ke to sala ngote so mo na mo sa ki ndumba yo ba kolobani so na re kala santé ban jeni ki te lambade so za ki ndumba condamné na ndé tika sa ba finai papa sa musala na batu na ba tika distraction. Merci beaucoup. Voilà, nous venons de prendre l'intervention et Ndeko Biso au alobi que Mokonza Mboka a réalisé la promesse. Nous ne prenons que Biso Tozaka likanisi à peuple congolais. Nous ne sommes pas là totiaka bango malobate, de ebisa bango eloko mokote, mais en tout cas tozalaka wana ka pona ozalikanisi na bango. Alors fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission, mais en tout cas vous qui êtes à la maison, bino bato bozolanda biso obolingi ko participer na sujet oyo, le numéro est affiché na bas ya écran. Vous pouvez appeler ou bien écrire par SMS ou bien par WhatsApp parce que là numéro WhatsApp bozwa biso to solola ou bien tiki mais voice na yo on a copié ça likanisi na par rapport au sujet actuel. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Likanisi, aujourd'hui nous avons parlé d'un gouvernement Yassika. Chers membres du gouvernement, moi je ne peux que dire bonne chance. Et le président de la République, après plusieurs consultations, et madame la première ministre, madame Judith Suminwa, après plusieurs consultations, alors on ne va sali bino confiance. Alors peuple peut baza na bino bazotale la bino. Boyoki o nyonso bango balobi ezaka kate bozo ngo boyoka bo saboter. Mais botie ngo na mitema boyo bakosalela yango. Monsieur le président de la République, c'est votre dernier mandat à ce que je le sache. Alors surtout au sein du peuple congolais, bosana ye et kozala malamu ato kozala si ko kozala wana après ko kondi. Mutema na yo et kozala na kinya makasi. Okoyeba yo mo koloba que non voilà. Au moins, je fais ce qu'il fallait faire. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis les partout, Nantela Photo, Internet. Appelez-nous, écrivez-nous. Merci beaucoup à l'honorable Adas Nombasi qui ne cesse de nous soutenir. Merci beaucoup à toute ma famille et mes condoléances aussi à la famille qui vient de perdre leur papa, Olivier. En tout cas, c'est vraiment triste de perdre un père. Voilà, merci beaucoup. Quant à moi, je vous dis au revoir et nous nous voyons la semaine prochaine.